Donc ngana zolo banayo ozolingo keleka ela elingo lo banini onyo sotu longwa liboso na ngai kendo sisa makambo na esengelo sala kuna ngana za lelo mote ya kosa makambo na yo yoka ngai soki na moni ko za responsable makambo eza na sima ba para na nga oko sepela na ngate o ndimela ngai n'importe quoi fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville okoko imaginer Cindy alinga telebela ngai ok troisième partie ya film na biso ebandaki awa tolandango na bokebi nyonso film eza kitoko film eza gu ba fidèle na ba fidèle nyonso bozalaka bino fidèle d'histoire na selembao bana selembao s'il te plaît yaka ni nango ezoleka na kati patron nga na baninga na yo baza na kati bazosepela okondima te omoni te yanga epreuve yango oyo butei soko olingi ozwa part na yo kende na kati kende na kati kuna eza vraiment kitoko bien oyo fidèle d'Imove Production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Ce que Olingi va saler la spot publicitaire, Olingi va shooter mariage na yo reportage, Olingi va saler live na matanga. Olingi basala live na événement na réunion me contacter fidèle d'Imove Production Olingi basala la yo clip ndeko na ngai chantre benga fidèle d'Imove Production toza wana po na bino tomona ndeko na biso ya mobali après avoir sacrifié maman yeyo azo sakana na mbongo ndeko na ngai yo moto yo solia na mbongo ya makila ya bato la justice de Dieu yana yeba eke suka na yo pe ezali nzambe abatela ba fidèliens nzambe abatela ba fidèliens na nyonso na lela bino ya trop les amis de fidèle story na Kinshasa na Brazzaville ba fidèle na ba fidèle story yango yo bozotala te awa ndeko na biso ya mwasi azokamwa façon nini yaya komi na bozwi mama pe koto atiki ete aza toujours kolobela ye ndeko na ngai eza pasi vi oyo oza komene ya ko sacrifier makila na bato po na mbongo ya ko utiliser bato mosusu po yo koma na bozwi yeba ke sort na yo ezali fidèle d'Imove Production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Olingi ba sale la yo clip. Que ça soit profane, que ça soit chrétien, mais benga fidèle d'Imove Production toko sale la yo musala ya bien olingi basala reportage ya mariage na yo ndeko nango solanda ngai libala na yo bazwa ba image ya qualité vraiment benga biso fidèle d'Imove Production toza wana pona yo toko sale lo musala ya qualité ya bien olingi basala reportage ya matanga pona kosala hommage na ndeko na bino azalaki cher benga fidèle d'Imove Production te toza wana tokoya tokosala reportage tokozwa ba image tokosala bino pe live soki bolingi bandeko baza na poto na étranger bamona direct ndenge matanga na bino butu eza koleka veye mortuel eza koleka toza pe na possibilité wana benga fidèle d'Imove Production
ba fidèle d'histoire yango yo bozotala avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, la star du moment, le grand manager, Bozalaka Bino, agence immobilière, Miel, Olingo Somba, Lopango, Mapango, on a 24 communes à Kinshasa. Mais Kendembango, une agence immobilière Miel chez Boss Miel, avenue Kasavubu numéro 8 rond-point Mariano, Tozawapi. Oza na chambre na chambre na yo? Non. To kende kuna na sisa masanga kuna. Non. Et c'est le paiement. Na koki jamais ko tiko bongo fa paiement nano. Paiement. Oh penda zoma na za facilité. Olobelo moko na lobi ke paiement. Paiement. Ndeko na ngai mwasi yo motolula kolinga biloko ya cher influence bamona yo landa film oyo côté ya yo fidèle d'histoire tozali pe tokozala toujours pour nabino na selemao eza 1h du matin et talo azongite ayebisinga te place à kokende je crois qu'il y a malamu tout le monde a rappelé bande na biso mibale ya basi babimi ayebisanga te est-ce que vraiment ça bien bana basi oyo bazalaka banani eza bana basi oyo etalo a sacrifia milimo na bango eza kotelengana awa ndeko na ngai tala bisika oza komikotisa pona koloba o nga libala wana nazolanda ye kaka pona mbongo nazolanda ye kaka po aza na famille ya bien nazolanda ye kaka pona kozwa musala filme oyo eteya yo fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville fidèle d'histoire partout ba fidèle d'histoire yango yo bozotala te avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe. Maman bimara maman maman zole la kaka na kotika kolela ti liwana ngai kozala venger makile nge so na kati ndako oyo pona richesse oyo vengeance ndenge nini oloti na yebisaki yo te kyosa biloko na yo obima na ndako oyo kende na village avec za trota mama eza ndako ndako na mbali na kotikala nani soki na kena village yo kanga mwana ngai kende mama aza koyebisa mwana ye ya mwasi toujours na nzela ya ba vision ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali yo moto negligeaka bandoto landa filme oyo na bokebi nyonso ndeko na ngai mbali nazongi te oyo vraiment awe kozala wapi na ngonga oyo akendaki na bami na ye après avoir komela nani aza wana azoka makelele ya mutu fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville fidèle d'histoire na Potopoto na Talangai na Janiviale fidèle d'histoire na Brazzaville na Petit Chose na Ngamakoso bana basi
yo moto lula olela fluence landa film oyo téléphone ezo sonné te na koloba ke wapi naza ko se rappeler que nazalaki na sous-vêtement nanga awa ke wapi koki kozala wapi ndeko sous-vêtement monanaki te ke wapi bake nango wapi ni nango ezo marché te numéro ezoleka te nazoluka sous-vêtement nanga awa partout ezomonana te ezalaki ka awa sous-vêtement nanga eza wapi ezo comprendre te nini yango boye pe ndeko azodiongola azoyoka makambo mosi azoluka sous-vêtement na ezomonana te eke wapi ndeko na biso mobali amemi yango epatanganga to mpe nini tolanda filme oyo na bokebi nyonso bandeko na ngai ya basi bino bato bolela influence oyo wana aza na mbongo tomonaka ye awa na temple eske amemi sous-vêtement bazoluka kuna awa te bafidélien na bafidélien nyonso tolanda filme oyo eske kuna na selemao na bumbu na ngiringiri na mofleri bokoki kopesa nga siko basacrifice na bino bomemi fidèle histoire yango yo bozotala to bozotala te pona ba fête na bino salle de fête VIP les dromadaires de saison na Mikonga et Fobanke pona kosala fête na yo elekana kitoko benga salle de fête les dromadaires de saison na Mikonga na 089 61 35 160 sala fête na yo na salle le dromadaire de saison na Mikonga na so comporte na fungula ki porte ndeko azomi tuna ba question mobali aza na chambre na fungula ki ba porte akotaki ndenge nini ok ebandi ba film ebandi awa tozalaki nolobi na butu azalaki na ezo comportement bozoloba ngani na memaki yo awa ozalaki na kolangwa nayebi te so mpe esikalaki kuna nakoki jamais kotika sous-vêtement nanga kuna oyo eza vrai ke nayebi te oyebi ke na se ya kutu okoki mpe kosala makambo nyonso tolingi alors nayebi te place otie yango en tout cas eza ndako na nga soki eza awa luka yoka naza mona moke te ata soki nazalaki kolangwa nakoki jamais kobosikala te sous-vêtement na ngai nakoki jamais kobosa nakoyebisanga te ke na te place nalangwaki d'accord oza mokolo soki eza awa luka nayebi te mponi ozokodérange nga mpona makambo ya sous-vêtement na yo sous-vêtement na yo est-ce que ozotunaka question est-ce nga nabombaki yango donc olingi oloba nini nazokomprendre yo te donc tozalaki na yo awa d'accord nakosombela yo yango nakosombela ebele d'accord eza te banotianga mambu ema likolo ya sous-vêtement d'abord eza biza moko ya batalo moke nakosombela yo ya batalo ebele sombelanga pesanga sikoyo comme le col en net jugement na lobi naza na posa nango siko na lata ça va zela na zela sous-vêtement kuna nazo batene ndo sango affaire sous-vêtement ko poma ko tianga makelele ndeko na biso après avoir ko passer nuit na ndeko mobali ndeko mobali azwaka sous-vêtement na meme patanganga amemela ka ba sous-vêtement ya sika ozondi misama ke oyo boneza bien ponanga oyo eza bien na opesoka o surtout ya rouge oyo vraiment zo yango na sombaki yango mpona ndeko na ngai ya mwasi eza provision mais napesi oyo yango donc na mbongo so tozango pesaka sous-vêtement moko nazo comprendre te ese sous-vêtement ezalaki bele bezalaki moko bongo kuna moso tika nango mpona nini eza ndeko na ngai ya mwasi ozotala yango bongo mpona nini eza original eza ya conton ndeko na ngai ya mwasi yo moto olela bakado yo moto olinga nga na bajo bapesaka nga sinaki asombelaka nga akabelaka nga landa filme oyo na bokebi nyonso filme oyo kosunga yo ndeko na biso ya mwasi basalaka échange basi oyo ye asalelaka bakende yango epatanganga ekosukela yo wapi bafidélien
na ba fidèle to landa film oyo na bokebi nyonso agence immobilière miel agence ya solo chez Boss miel olingo somba lopango na yo olingo teka lopango na 24 communes ya Kinshasa mais benga agence immobilier miel en tout cas vous comprenez ko pesa ngai déjeuner yebi sanga place okendaki lobby afana pesa déjeuner bébé na ebisaki okena bimaki na ba camarade na ngai donc zaki na réunion de zaki biso tamulai en tout cas na zaki na idée te na ko lexata mulai kuna mais na kokaki ko se retenir parce que ambiance zaki makasi na meki ko sala effort pour que na zonga na air na zonga ki donc limbisa ngai wape siko kote parce que na bloka kinda ko mobimba zoko mtu zapona wana oyebi teke na zana ba clé na nga mususu téléphone opeza ki okanga oyebi ki na remaka ta ke téléphone za okangama na ko découvrir que téléphone za okangama ka na kata chambre donc voilà ok na yo kiyo tikanga na selelo ko moko ya kolia awa ndeko mwasi asalaka zuwa mobali akendaki na baninga bakei azongi na ba 4 heures mais ndeko mwasi akangaki baporte ayeko kama ndenge nini mobali akotaki elekelaki ye wana ezaka mwa bavangu ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali bisika mosu yo zomikotisa oyebi te nini ekokomela yo tolanda filme oyo na bokebi nyonso fidèle story na Kinshasa na Brazzaville tolobi pona kosomba lopango na 4 coins ya Kinshasa na ba commune nyonso que ça soit immeuble que ça soit ba niveau nyonso tout na ba olengo surtout na ba commune nyonso agence immobilière ezakaka moko agence miel et pas ya Boss miel agence miel ezali na avenue Kasavubu numéro 8 référence rond-point Mariano benga Boss miel na 090 99 47 39 34 olingo teka lopango na yo bolingi boteka lopango na bino ya famille bozoye bate bokoteka yango ndenge nini agence miel ezali te benga patron miel na 09 petit à quoi 99 petit à quoi 47 39 34 yaka nazali wa patron agence immobilière miel avenue Kasavubu numéro 8 ndeko nanga mosa za wapi akeyo oyengolo banini ki akei elongelo banini elakisi ni akei patron alobi akena village oui alobi jamais akozonga na ndako oyo peut-être patron kanga munoko na yo kanga tika biloba loba nazo pekiso biloba loba pardonnez nga patron mais ayebisi nga ke azomona ba monstre na kati ya ndako yango akei yango nde ayebisi nga azomona ba monstre kanga munoko na yo biloba loba ba monstre tali yo ayebisaki yo raison ndeko na biso ya mwasi asaleli message ya mama yebisaki elongwa na kati ya ndako oyo ndeko no aboma ngai na lipa ndeko mwasi ayokaka mama na nzela ya bandoto ndeko ya moto neglijaka bandoto landa filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi pona ba fête na bino pona ba cérémonie ba réunion parti politique fondation mais salle de fête VIP ezaka moko awa na ba République démocratique du Congo précisément na Kinshasa le dromadaire des saisons na Mikonga wana na Efobank salle VIP terrasse restaurant référence entrée station Naël na Makadam attention ndeko na biso après avoir kokende kobimana mobomi
ba memaka kaleso kuna to moni ndeko na biso ya mwasi eloko salamaka nini kokomela ndeko na biso ya mwasi filme oyo eza kitoko wapi somba lopango teka lopango na yo pe futela na agence immobilière Miel chez Boss Miel avenue Kassavubu numéro 8 référence rond-point Mariano benga patron Miel agence Miel pour na koteka lopango na yo pour na kosomba lopango na yo na 09 99 47 34 39 oza mobimba tomonanga ndeko na biso yeyo oyo aza pe na kati ya lisanga ya bato mabe mama mwana na mobali naza awa mama de mama bon après-midi mama mon fils boye malamu je crois que nyonso eza malamu mama ndenge ozomona naza vraiment wana nyonso eza malamu nyonso ezokende malamu mama oza vraiment kaka kitoko pe na bonne santé mama secret za nini secret za kaka matembele mama zwa oyo eza spécial lipa na bombi mpo na yo nasombi yango mpo na yo osali vraiment malamu merci vraiment eloko te boni misala mama nyonso eza malamu vraiment très bien ndenge ozomona ngai nyonso eza bien eza vraiment bien nazomona vraiment chief odogu boss na ngai azosala ngai nazala maman naza vraiment bien na manqué vraiment mwana nga mobali on a sepelo d'accord maman yaka tokende mwana eleki kilo mema saki no yo moko maman sepelaka na retour ya mwana na ye mais mwana memeli maman lipa tokosala nini toloba nini ni histoire oyo ya lipa kuna tomonaka mama akufaka mpo na lipa awa lisusu ye bamemeli mama lipa la fidélien bafidélien nyonso bolanda filme oyo na bokebi filme oyo ete ya yo mama filme oyo ete ya yo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali fidèle d'histoire na maluku fidèle d'histoire na quartier bolingo na kinkole fidèle d'histoire nani wana azobeta porte boye nani abetaka porte kozala nani koza nani tension tomonaka ndeko na biso ya mwasi oyo alalaki awa bapesaki ekaleso ya rouge bamemaka oyo ye akomi liboma explike nga oyo eza nini aye kosala nini awa nayebi te naye kopesa yo sous-vêtement na yo bimisa ye sikoyo bimisa ye sikoyo naye kopesa yo sous-vêtement na yo tika ngai bimisa ye libanda swa yango kaleso na yo swa yango tika nga kanga noki porte wana kanga yango ndeko na biso amemaka kofongola so porte te mpo na ye kokota susu awa te tika makelele kende kuna kosala liboma na yo kuna ndeko na ngai ya mwasi landa filme oyo s'il vous plaît ya mwasi ete ya yo ndeko na biso ya mwasi likolo ya koanvie kolinga kolanda kozwa yo za homme moto ba niveau na nga te yo moto ba niveau te tala filme oyo ser na ngo za na ndako oye garçon aza moto ba niveau na nga te nga za na niveau bata ba jeep nga za na niveau bata ba o bakendaka na ba boîte yi batonga na fréquentaka sous-vêtement na pe ko kende kaka bongo te landa filme oyo na bokebi nyonso fidèle d'histoire toza pe tokozala toujours wana ndeko na biso akomaka kokanisa nasala nini nalingi mpe mwana mwasi yango nasakrifie to mpe nasala ndenge nini mwana mwasi akomaka na zemi bébé nasepeli na yo bonne santé naza bien vraiment naza fatigué ça va vraiment chérie okomi lopango à vendre kuna lopango à vendre na portail tokende tomona bakomi lopango à vendre nani akomi lopango à vendre
tolanda film oyo na kati ya club na bango soki ta sacrifice ekomi il faut makambo nyonso ebeba soki opesi sacrifice nde makambo ezongi sikoyo ta makambo ekomi kobeba tomoni ndeko na biso abandaki koreklame azongi ayeli mama li papa sacrifie mama ye mpe kuna akomi kokweya il faut sacrifier mwasi tolanda film oyo ekosuka ndenge nini mwana nga mobali nayebi koza na nzala na sali ti oyo na lipa nazo préparer nano biloko mais en attendant zwana no lipa oyo melana no yango après lipa mama oyebi nga na melaka ti vraiment te o na melaka ti bongo te o naza posa ti te nayebi te kozolamba oui na to razo zaka biloko ebela donc nalingi vraiment place spéciale wana pona ngai mama nakozela biloko ti nakomela te mela yango ti nakomela ti te yo mwana nga mbali ti oyo eza vraiment malamu na tie miliki na kati na tie bale eza vraiment préparé kitoko mama osala yango bien oui eza kitoko mama nakomela ti nsima sikoyo naza posa ti te yaya nasali mpenza mpo na yo zwa ata lipo lia mama keye na lipa olingi nasala nango nini mama namemeli yo nde mpo yo lia oyebi bien ke namemi yango spécialement mpo na yo mama sikoyo olingi opesa nga lisusu nga aza posa nalia biloko ya mboka nalia mpenza biloko ya mboka biloko ya fraîche lipa oyo eza mpo na yo mela lipa oyo baba eza mpo na yo mela yango bomba yango ata nsima lipa oyo eza kitoko nasombi yango mpo na yo mama lia lipa zwa yango eza mpo na yo kende mpo na yango mama garde yango mpo na yo okomela ata ndambo lipa te mama namemi yango mpo na yo lia mpo na yo eza mpo na mwana yo amemeli yo mama bomba lipa mpo na yo moko ok na comprendre oui mama donc kokata ta lipa te oza na nzala mama kende bomba lipa wana mama kende mama garde yango eza mpo na yo tolanda filme oyo mama amemelaka mwana lipa mwana boyi mama garde yango okomela ta lipa te nakomela te lipa nakomela te ti nakomela te lamba biloko bomba lipa mpo na yo moko mama en attendant mwana asela biloko mama aselaka mwana eti apesaka kaka le même lipa ya memeli mwana lobi jamais nakomela ti wana te nakolia lipa te mama nazozela biloko projet ya mwana ezalaki nini pe tomonaka ndeko aye na mboka koluka ndeko na ye ya mwasi oyo azongi na mboka tolanda filme oyo na bokebi nyonso bafidedien na bafidedienne fidèle d'histoire yango yo bozotala te oloti azoluka ndeko na ye ya mwasi olingi oteka lopango olingi osomba lopango ya niveau nyonso ya prix nyonso awa na ville province ya Kinshasa agence immobilière ezaka moko nyonso ezolakisa nini oyo oza nini na mboka nazo comprendre te grand frère nini yango oloti ozo comprendre te nazwi yo kuna natiki yo na ville oyela Kinshasa yaya eza problème na yo quoi eza problème na yo te oloti donc nayebi te ozolobela nga bongo lokwa kamanga na yaya nalembi oboma mama na biso oyingo olobala nga na boma mama nzambe leki na nga ya mwasi oloti donc oloti ozolobala nga bino na boma mama nayebi yango te mais ozoloba nini sikoyo il faut pesa ba explication nayebi condition zalaki nango avant mama kufa kaka 3 mois ya pamba mama kufi 3 mois ya pamba okomi riche makasi pe mama zoyebisa ngai butu nyonso tuke yo boma ye yebisa nga nini ekomelaki mama oloti donc ozoyebisa ngai na bomaki mama kaka mpona bandoto ozoyebisaki na bomi mama nazo jure devant Nzambe donc soko ozalaki makila na nga te soko ozalaki mwana mama na nga te ngai na corrige yo
Donc contre la kata ndako kuna zwa biloko na yo tokende sikoyo les gars dongo la oloti la solo bana yo ozo fionto la ngai oloti ya kakula ndeko na ya mwasi ndeko na mwasi ebisaka vérité ke na kufana na ndako na yo te na iba condition tozalaki nango na yo na mama awa eza ko expliquer nga nini oloti neni na zoko zana ba idea kulobaki nga na bomaki mama azuma kanisi wana wapi nana ngwa ko fungula oloti miso oloti ebisaka ya lobi tozalaki no na pasi tonyo kwa mama ko tazotina bonga minerval na pasi kuna na ville mais kaka mama kufi mbala moko après 3 mois yo komi na bozui après to monaka liboma na biso oya ebisaka mama lipa yeyo awa to landa filme oyo mama na ngai ndeko na ngai ya masi ndeko na ngai ya mobali landa filme oyo kote ya yo fidèle histoire yango yo les pains lipa ko pousa te na ko kato mutu lipa ko liango te pone garçon déranganga ko lia lipa te ko liango te ko lia lipa te o mwana mbali soka lipa mama kanisi lipa mama zongi normal lipa momba le point na banga mamba lipa mama raisonner liboma koza na raison ndeni mwana nga mbalele nga lipa mama soka ke na point moko boye asimbi lipa ngo azotala lipa eloko neza na kata lipa oyo pe moi lokola yaki mission azondiongola atala est-ce que mama kolia lipa to akolia lipa te bafidedia na bafidedia ne nyonso fidèle story yango yo bozotala te ndeko na biso mission ezaka ke mama lia lipa bafidedia na bosambela bisika bozali mama lia lipa te kosuka wapi à suivre dans ce film ndeko na biso mission ezaka kokoba objectif eza mama lia lipa est-ce que mama kolia pe komota liboma za koyebisaka ye le pain kolia lipa te est-ce que mama koyoka vo ya moto liboma oyo aza kopesa ye avertissement te mama kolia lipa est-ce que ndeko na ngai ya mobali oyo akoresir mission na ye fidèle story na bandale tibangu fidèle story na Jamaïque na Kitambo fidèle story na Ngaliema na mbinja Pigeon na mbinja Ozone na Lalu agoloma tozongaka na temple tomonaka ndeko na biso après avoir pensé qu'il y a un moment si na ye na temple ni ne koleka awa tolanda film oyo na bokebi nyonso Jésus tension tomonaka ndeko na biso ya mosi yeyo na kati ya temple est-ce que baye ko sacrifier akokufa te bafidèle na bokomela ngai s'il vous plaît bobenga ake na kati ya kalebasi ya sacrifice Mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville et surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là reportage, il y a événement local, mariage. Ndeko nangai, vous avez un mariage na yo, olingi ba shooter yo. Photo shooting il y a bien. Benga
Fidedi Move Production. Olingi to ça la couverture ya mariage na yo, libala na yo, coutumier, religieux, civil, contactez-nous. Tokosalela yo musala ya bien. Vous allez éprouver na ebembe na bino, matanga na bino, olingi to ça la couverture na yango, contactez Fidedi Move Production. Toko banda bino na morgue, na salle oyo matanga na bino est exposé, ti na cimetière pour na couper ça dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino. So, et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko. Ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo, que ça soit chrétien, que ça soit profane, tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel. Basalela yo spot publicité. Fidedi Move Production, nous sommes là pour nous bas spot publicité et la qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours ya informatique, ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Je vous appelle, j'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopé Sabiso confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidedi Move Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook Fidedi Move Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fidedi Move TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok Fidedi Move Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de promotion. Vous pouvez aussi boostage gratuit. Donc booster l'entreprise. Vous avez une maison. Vous avez une entreprise. Vous avez une société DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lindi Okita, pour na kosala, base na yo honneur, base image, balobela, activité na yo, contactez Fidedi Move Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Le pasteur, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidedi Move Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux amis, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes. Olingi, nous avons kabelo nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, olingi, boulangerie nayo, balobela yango. Contactez Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mukasa, numéro 14. Référence, entrée, quartier 1, Kimbuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidedi Move Production, c'est la réussite de votre business. ndeko na ngai ya mwasi yo ya bilula lula o navandaka mbanaka po azalaka na mbongo asungaka fami na nga po asalelaka nga eske ndeko na biso ya mwasi oyo deya bapese na sacrifice akokufa te bafidediane ya Brazzaville bobenga bafidediane ya Brazzaville
na talangai na mpila na petite chose na ngama koso na Janivial na Batignolles na la mairie de Mfilou bozalaka bino o bandi kokanisa ozo kanisa kaka bébé hein c'est bon nazo kanisa ma faire ezokwea kaka des possibilités il faut na réfléchir ba activité ezokwea kaka nazo benga bato ba pesaka nga ba bon ba fournisseur nanga balobi ke biloko ezo simba te nazo comprendre ngo te ezani nango tozo kwea kaka boye yango de loko nazo mituna ba question tozo kwea kaka na komi na idée ke tolonga na ndako yo tokele na biso kaka ata na hôtel moko eza possible te hein chérie ata na hôtel tokofana na hôtel eza bongo problème eza te nakoza na yo kaka shit ya mobile eza fait na ye te s'il te plaît bébé zala calme nazaka na yo ok na lisanga oyo ndenge koma wa bébé a bougé kaka nalingi ezala problème te o nini elingi esalama tomonaki deya kuna na temple bandeko bosambela mpo na mwana mwasi oyo fidèle d'histoire yango yo kitoko yo wapi fidèle d'histoire goût merci bébé ndeko na biso awa kobozwi ekiti esenga bango soki ekiti bapesa sacrifice est-ce que akosacrifie mwana mwasi oyo to te merci na babone nyonso tu ya fidèle d'Imove TV awa mpe tomonaka ndeko na biso yaka na lipa pa sacrifie mama après avoir koboya ali alipa nati mama pesaki ye mama pesi ye biloko totala filme oyo awa bafidélien na bafidélienne nini ekosalama ndeko na ngai tala filme oyo na bokebi nyonso eteya yo yo moto oyo ozoluka bozwi na makila ya bato eza na bato baliaka mpe eza na bato baliaka te ndeko na ngai ya mobali ndeko na ngai ya mwasi o ngai influenceur ngai influenceuse landa filme oyo ndeko asandi kuwa lipa comment ça nini nango nini nango ezolekawa les pains, lipa, mama bomingai, mama sali nini, mama te lipa yayaki nango, na kata biloko, ba fidélien, na ba fidélienne, eza ya koinda, mwana ngai, nini, o te lipa na kata biloko oyo, bongo lipe na kata biloko, mama lipa oza morceau ya paix eza ndamba ba paix ndamba lipa mais lipa eza mabe te yozo kreka mpona lipa eza kaka peut-être par erreur ndenge na tiaki mama lipa otie na ka erreur otie na erreur ndenge nini mama bomi ngai yo ozo kreye bongo mpona nini mama bomi ngai na de to ndenge nini mama bomi ngai yo mama kokosala bongo te mama pardon bikisa ngai mama bikisa ngai mama na bondeli yo mama bikisa ngai yo na mawode di nizokomela yo mama nina ngoda sali yo mama mama na bapesa nga pena lipa na temple pour que soki oliango okufa pona okoma na mbongo ebele mama lia lipa oyo sauve ngai mama lia lipa sauve ngai mama olingo sacrifice nga pona bozwi mwana na ngai ya mobali alinga sacrifice nga boko dedi amo boko dedi mama olingo boma ngai olingo manga mama na yo mama lipa boko dele okolia lipa oyo okolia biloko yo moko kolia yango mama bominga yo mama okodeli mama liango mama lia lipa mama lia liglia mama lia lipa mama lia lipa dabika o lia lipa nabika o boko deli tika bongo mama liango tension beaucoup de liens comme Kaliboma
Hey, motelemo mazaki na raison abanda koyebisa ngayo nali alipa te o ndoka ndelipa ngo mwana ngai pa boma ngayo nzambe merci o mwana ngayo ya mobali o alinga boma ngayo mwana na ngai ya mobali moko likolo ya mbongo mwana na ngai moko alinga boma ngayo Nathalie Oninio. Zambé, merci. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ndegonanga itala bisika okosuka okudeli. Asepela kina bozui atambola kina ba jupe mais alaki ya makila ya batu ya ba sacrifice c'est Dieu Jésus-Christ de Nazareth Nzambe ya Jean-Paul Mayata pasteur de la foi nde azana possibilité ndeko nanga ya mobali ndeko nanga ya mwasi ya kopesa yo richesse oyo eza na condition te landa film oyo fidèle story ete ya yo ba fidèliens na ba fidèliens nyonso na côté ya bino na ndenge ya bosolo ke ya sel Jésus Christ de Nazareth, le Dieu de mon père Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, nde azana possibilité ya kopesa yo ndeko na ya mwasi bozwi oyo eza na conséquence te oyo memaka na kati ya kufa te oyo memaka na kati ya libabe te totala ndeko na biso ya mobali yeyo akei kaka boye mpona koanvie mpona kokoma riche mpona kozwa mpo asala kombo babenga ye influencière babenga ye patron babenga ye boss film oyo ete ya yo agence immobilière miel olingo somba lopango olingo teka lopango na yo lopango ya famille oyo kosala nini awa bona prabe di papa oyo kosala nini awa zonga kuna oya awa te nakoyamba yo te s'il te plaît papa limbisa nga naza désolé yebisa longo awa kobenga nga te tala ndenge okomi tala ndenge misali oza na honte te nalingi namona ye awa te nalingi namona ye awa su te yebisa ya kende naza désolé papa na ekobondela bino papa s'il te plaît naza désolé longwa kuna oyebi te place outi ekozala malamu ozonga place outi awa kozonga te toza na posa na yo awa te oza su na kati ya famille oyo te koya te ozala bienvenu te okende place outi o mama s'il te plaît mama pardonne ngai tolingi komona awa te na lopango oyo kende olingaki zemi olingaki mobali kende nayoka azaka awa nasina bisa akende nazo kopata yo sanini awa papa naza désolé limbisa nga naza yokanga oza su na kati ya famille oyo te esengeli okende bima sikoyo kende sikoyo longwa awa kende nai namoni lokola neti azoka te bima awa soko ozolongwa awa te soki nakoti na kati ya ndako mpe na bimi kende tokota mama s'il te plaît polimbisa ngai naza kaka mwana na bino ndeko na biso ayaka kosenga baparent pardon na désobéissance baparent baboyaka bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali tolanda filme oyo na bokebi nyonso fidèle story na Kinshasa na Brazzaville fidèle story partout avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager la star du moment film oyo ete ya yo film oyo bébé ninango ça va aller koleka bapa nanga babengani ngai tali ata condition na nga te balobi basundoli ngai ça va bébé
Fidèle Story na Kinshasa na Brazzaville. Film oyo ete ayo ndeko na ngai ya mwasi. Film oyo ete ayo yokelaka ba parents. Toyebi ki olingi makamba minene. Toyebi ki olingi oza mobali aza na chip aza na mituka. Mais quelquefois oyo ba parents baza orienté yo ndeko na ngai ya mwasi salaka yango eza très important. Tala sikoyo ndeko na biso ya mwasi à cause de désobéissance. Botala bisika mikotisi. Botala bisika nini ndeko na biso ya mwasi amitié à cause de la sacrifier. Toi à cause de la sacrifier. Oui. Naza mutu ya liboso ona tinda kiyo olinga yo na ndimi yango. Mais après na mona kike aza mutu ba loge pe na yebisa kiyo. O singa kwa nete nemi na yo. Et là italo mobile na nga aza mutu mabete. Aza bongo te. Na lobi te ki aza mutu mabe. Na lobi nde koloba ke bakambo ya zali bisika zali na ba loge wana sikoyo bambonge kwei boko vivre ndenge nini vivre la bineza ndenge nini nazo blâmer ba parents na yo te ba parents na yo penda baza na raison ya kobenga na yo et là donc oyebi singa penda oza koseka ngai naza ko se manquer na yo te nazo biso kaka vérité ok merci elle a yebisaka vérité ke ngande moto na tindaka yo linga garçon wana tala siko ningo komi ba para ba sundoli yo ngape kama na sundoli yo naza neta malamu te de toutes les façons naza kitoko koleka yo oui oyebi puka na condamné yo te naza ko se condamner parce que na ye ko luka yo nazo condamné yo te elle a yebisaka vérité ke ngande na tindaka yo siko azo yebisanga ke naza mutu mabe tango na banda ko yebiso tika ozo yoka te n'importe quoi ndeko na ngai film oyo ete ya yo quelquefois tosalaka makambo na ba vie par erreur ndeko na biso alobi natindaki yo linga ye ezaki pareil par sentiment mais bonzambe kati na ngai koyebisa ngai ke aza mutu mabe parfois toyokanaka est-ce que oza malamu na moni voiture na yo libanda te eke wapi oui nateki voiture pona nini oteka pona nini okoteka voiture wana pona nini naza na choix te tozaka kokweya tozaka kokita tozaka kokende kozinda donc naza na choix te fona teka ngo kaka donc na luka nena ko se débrouiller donc eloko na kosala eza te depuis mikolo surtout baaffaire ezaka kokweya voiture kosalanga nini donc nateki yango nzambe ok est-ce que mbongo eza mbongo yango mpe kutu bayibi nga su na nzela na bandeki koya mbongo bayibi nga bateki voiture mbongo bayibi mbongo lisusu bake na mbongo donc vraiment naza na passe no naza awa ata un frère eza te donc naza na 00 mbongo ekei nzambe kaka boye tozokweya kaka boye tozozinda na temple na bango soki ta sacrifice komi il faut penda bozue sila po kende ko renouveler oui bébé no se kozala malamu zala mobali calme bébé no se kozala malamu Fidèle Story na Kinshasa na Brazzaville Fidèle Story partout pour na ba fête na bino pour na ba anniversaire
salle de fête ezalaka moko le dromadaire des saisons na Mikonga et Fobanke. Ozoluka salle de fête oza na Tchango, oza na Kinshasa na Lukunga na Mwamba. Le dromadaire des saisons na Mikonga na Fobanke wana. Fiango aza wapi? Oluti. Attention! Mama. Poni otemi bongo na machette. Oyoko sani nawa. Na kotala Oluti. Na memeli provision. Yo. Lelo nazo boma yo. Na nyoso sali mama. Ogoko bisanga bongo. Poni ozolingo mwana yo moko ya mobali. Bongo na koza ostra Oluti. Ozo n'importe quoi. Oko échapper ngate lelo zo kufa. Attention! Oluti sunganga, Oluti sunganga, lelo Oluti sunganga. Mama o, yebisa mama o. Yebisa mama. Lelo na koboma yo ko échapper ngate. Nazo boma yo nazo venger. Oluti yebisa mama. Yebisa mama o, yebisa mama abo mangate o. Yebisa mama. Yebisa mama o. Pas question. Oza méchant. Pone bo maquiller, hein? Oluti. Pone yo poza bebo yo. Na sala ke ngopona bien na biso. S'il te plaît Oluti o. Senga mama pardon. Ali misakisa il faut tinangate o. Oluti o na saki pona bonheur na biso. Oza vraiment mo bomi. Traction. Ezalaki na ngonde ndoto. Ma fille de Dieu, ma fille de Dieu, filmo eza kitoko yo wapi, filmo eza goût, filmo eza lengi. Avec moi, votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe. Ok wapi? Nazotu na yo na ok wapi? Ok wapi na valise na yo? Nazoyebisa yo ok wapi? Na yo. Nai. Nini yango susu? Tala mwana ya mosi. Tala tuna yake wapi? Nini zoleka awa? Est-ce que balimbisaka ye? Sandrela. Ok wapi? Est-ce que balimbisaka ye? Mwana. Nai. Pono tuni fino te pesa kei. Nai. Yako tuna ye. Fidèle d'histoire. Ezalaki na ngonde ndoto. Mama zozo ndoto. Mwana ya mwasa kangi valise. Azokende. Sandrela. Mwana nga mwasi. Azokende. Na valise na yo. Pe atali simate. Non. Eza signe moko ya malamu te. Est-ce que vraiment eza makambo eza malamu pa na ye? Est-ce que eza malamu mwana nga mwasi? Ba parents botala film oyo. Bozalaka pe trop dire te na bana malgré bayanga na biso bana na bino. Mais tango mwana sali mabe, papa, maman, azongi na makolo na yo. Papa, s'il vous plaît, sauvez-moi na yo. Taba para bazalaki dire. Mais nini kokomela mwana na bango? Attention! Babimela ye tolanda film oyo. Ni nango na sala pona bino. Lelo ozokufa. Yokanga bien. Yokanisa eke kozwa kimia ko sacrifier biso. O sacrifier biso mibale. O komesi so maboma. O etindi biso to sala accident. Non. Nasaki yango na conscience. Ezaki vraiment pote na ngai te. Tchacha enkiele s'il vous plaît. Kanga mona yo. Ozali kaka oto yebi. Sikoyo ozokufa. Attention, ba fille de bobenga akokufa to. Akokufa te. Fille d'histoire kitoko yo wapi? Ezalaki na ngonde ndoto ba fille de bien
Tension, ça va. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Nabiso Fidèle du Mauvais TV, la meilleure chaîne YouTube du moment. Poni bandoto aboy. Ndoto. Nakati ya ndoto. Dona loti ndoto. Nakati ya ndoto. Donde kuna biso alali aloti ndoto. Nakati pa ndoto na yazo loto aloti pesu ndoto. Dona ndoto. Fidèle Story. Fidèle Story na bumbu. Fidèle Story. Na barumbu. Fidèle Story na lingwala na nyangwe na mbushi na kalembelembe. Opesa nga. Na lobi opesa nga 100 millions. Opo opesa nga 100 millions. Awa ndio kabimaka na jipi. Mbala moko abandi liboma. Oh tika nga. 100 millions de naira nga. 100 millions de naira nga. Ta. Tala suka na yonde kuna ngaya mobali. Tala suka na yonde kuna ngaya mwasi. Yo moto soluka via pressé. Yo moto zomona ke koluka kozele ya nzambe zoumela. Tala suka ya bato ya bozui. Azana kati ya jipe oyo zo kwa mvie lelo me asundoli jipe abandi ko kata bilamba. Ndeko na ngayo pe moto zolia na sacrifice landa filme o na ndaku na yo na telefone na yo na YouTube na yo kende na tango oyo yamba Yesu masalo kola mokonzi pe mobikisi kangai basinga eso zimbo na ye kangai 900 millions oui akomi liboma million ndeko akomi liboma ou kangai basinga ye filme oyo ete ayo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo ete ayo ndeko na ngai ya mobali Fidèle Story